Bandeko tolobela quelques secrets ya ba featuring ya Karine Mokonzi. Nakanisa boyoka kibino moko na munoko ya Karine Mokonzi. Alobela ki mwa muke featuring oya kosala na album oya zobimisa na ba single akosala na 2021 oyo. Alors bandeko secret mususu oyo nanu boyoka te bokoyoka ngope pai mususu te loba pa ya yemoko Karine Mokonzi me esengeli boya koyoka ngo pa na ngai pona bozela oya Karine Mokonzi. Bote ba papa ba mama bandeko, bote ba rando na ba randonnette, bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, bote ba jeune garçon na ba jeune fille, bote bana mike na ba bébé, bote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko featuring na kanisa mingi ba yebi yango Karine Mokonzi akosala featuring. Alobaki mutu wana pe boyebi ye. Tangu bokomona ye bokokamwa nde bisika bokoyeba. Alors bato ebele bayebi sikoyo ke na kati ya album ya Karine Mokonzi eza na featuring mutango toyebi ye tokomona ye mukolo wana. Mais eloko boyebi te na ba chanson oyo Karine Mokonzi azolinga asala na album na ye aza pe na besoin toujours ya ba featuring na bato mosusu. Mais bato ebele baza koloba soki Karine Mokonzi aza na bato ya featuring ya kosala featuring te ezali pote ba musicien na biso baza na posa ya kopuye bato mosusu. Ata bato yango bango moko bazoyebake baza bamanzanza to banzungu soki pa lamuki na tongo aza kobeta nzungu. Mais Karine Mokonzi ayebi featuring ndenge bino bosomonela te. Featuring oui ezali okokosala na ba musicien oyoyo omesa na bango neti ototangaki oyo Karine Mokonzi asungaka akoki kosala na bango ekozala problème te. Mais featuring bandeko foko yeba boy. Ba featuring mingi bomonaka na mokili oyo. Memi oyo ba musicien na biso bazo sala na ba chanteuse ya ba pays mususu to ba chanteur boyeba yango malamu. Featuring ezalaka kaka boyiteke mutu abengi a vieux a chanteur congolais ou américain en tout cas nalingi to yemba na yo soki moeza. Featuring ezalaka bongo te. Bien sûr esalamaka bongo mais ezalaka bongo te. Ba featuring ebele bandeko bomonaka ezali ya kosomba. Donc faut futa mbongo. Yango wana Karine Mokonzi parti wana azobombela bino. Po soki ayebisi bino bokoloba Karine Mokonzi oza susu na besoin to pesa yo mbongo to sangisa. Pote o pesa na featuring yo muto yebani yo mutu o edaka ba musicien belé pourquoi to pesa yo mbongo o sala featuring na musicien eta kingandi boy. Oui bandeko eza réalité. Eza penza réalité bayebisaka bino te. Featuring oyo bomonaka wana ba misusu basololaka kutu na chanteur te na leader te basololaka na manager to na producteur. Si ma producteur ayebisi mutu wana alobi tala ndeko boye ayembaka azalaka na Gabon, azalaka na Côte d'Ivoire, azalaka na Cotonou, azalaka na Congo, alingi ayemba na yo atie mbongo boye omoni ndenge nini. Donc bapesaka mbongo po te basala featuring. En bref, Karine Mokonzi alingi nde koloba na bino wana te. Po Karine Mokonzi depuis a démarraki carrière musicale na ye
ndenge bomonaka avandela maki mavandela maki te. Karine Mokonzi toujours alingaka chaque fois valala à part kosambela alingaka yeba musique ndenge zokende na monde na ba relation musicale. Donc Karine Mokonzi sa yeba kike featuring oyo mingi tomonaka ezali ya kosomba ya kofuta mbongo. Mais abombeli bino sekele. Sikoyo tangu bino botunaka ye okosala featuring yango apesaka bino réponse oyo wana po eza pe réalité. Mais réponse penza ya solo solo abombaka ngo. Réponse à solo solo ezali batu oyo ya kokosala na bango featuring ezala na kati ya mboka to na étranger ezosenga afuta bango. Oui bandeko, ezozanga apesa bango nde mbongo. Karine Mokonzi ayebi yango, manager ayebi yango. Donc bato bele ou bien kelike batu ya Karine Mokonzi ba yebi yango. Mais bino ba téléspectateur na ba chinois boyebaki yango te. Alors lokola nga papa robot naza banki. Ponga penza nazalaka banki. Tangu makambo etondi yango na tia ba distributeur automatique e bimiselaka bino makambo. Na yeko bimisa oyo e bombami pe Karine Mokonzi aza capable a bombango. Mais lokola sina bimisi yango bozala sir akokima WhatsApp. Akokima WhatsApp po bino bokotuna e deja yango akokima oyo nyonso akotuna bongo Karine Mokonzi akoloba message no amonaki yango te mokola kozona likambo mosusu. Parce que soka lobi aloba na bino vérité bokolinga boyeba combien. Siko tango akoyebisa bino pona sala featuring na musicien oya Nigeria ezosenga boy. Na sala featuring na musicien oyoyo ya origine africain mazaka français ezosenga boy. Pona sala featuring na Daju ezosenga boy. Wana bino bokokoma tokoswila ngo wapi. Me Karine Mokonzi yo marraine no azalaka première dame mekanda nukuna ata ya kodefisa bokokoma bongo yango. Karine Mokonzi po apesa bino d'exercice ya makasi te etanke mathématique na classe bomata na cop yango. Karine Mokonzi alingaka ne koloba wana te. Me bino pe bolembaka te. Featuring okosala featuring okosala na nani na album wana featuring ekozala na single wana featuring ekozala. Oui, Karine Mokonzi featuring azana ngo posa azana posa asala featuring na ba musicien oyo bazana mutu na ye. Mais bafutaka. Alors po yebisa bino ke bafutaka aboyi parce que boko ya susu na explication mususu. Na explication wana mususu boko koma tina au sommet. O zana marraine. Yango wana Karine po memisa marraine ngambute kombe kota te. Loba kota na émission ya papa robot. Yango wana Karine alobi tika azalane na limite oya zali. Mengai na sina yebisi bino. Lokola sina yebisi boluka na bino mindondo te bokomaka na WhatsApp. Karine eza ya solo to ndenge nini po akokima WhatsApp na ndenga kosakana te. En plus atikala kaka na de telefoni te, de mamero te. Akoma na 7 mamero, 14 telefone. Na sukisi awa botikala malamu et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, na balinga kelengi ya combat congolais TV vraiment ngamo na zana chaîne na ça kitoko ya boss na so jipe kia mata ay boss de boss ya ni ya danger donc ba ça mtalongo la zaki bu ya boss na biso jipe kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali jipe kiama les boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga kelengi ya combat congolais TV vraiment ngamo na zana chaîne na ça kitoko ya boss na so jipe kia mata ay boss de boss ya ni ya danger donc ba ça mtalongo la zaki bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama les boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.